Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Pasi bandeko na ngai liwa ezalaka pasi yango ndeko na biso moko ayembaki l'impolitesse de la mort bandeko ezalaka pasi liwa bandeko na nga esukisaka motema na niveau moko pas possible ebetisaka motema bandeko na ngai na niveau moko yo awa mosusu mituni nzambe o nini na olota to eza nango réalité to eza ndenge nini. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, toye lisusuka na makambo matanga ya Aïda Kapilas bandeko nanga matange pa na bango e osala pasi pe mawa na motema bandeko na ngai ebele ya bato baotuna grande sœur Aïda kufi nini makambo nini lekaki to bamituna eza mwa ebele yango tolamuki mpenza na ntongo tolobi te tobeta émission ka ndenge ezalaka vu que ezalaka nango ka musala na biso donc eza musala na biso moye tobo yango ezalaka nango te donc soki mwa matière emonani toyaka kaka mpona kopesa bainformation nyonso kaka ndenge ezalaka bandeko na nga avant tokota nanu en profondeur ka ndenge ezalaka na makambo nyonso na olinga nanu na sensibiliser bato oyo nyonso to si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi bandeko na ngai bozwa nanu bakiti bovanda kande na lobaka makambo mosusu ezalaka bien tozwi na biso bakiti tovandi tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucre ezangaka nango te kote mosusu tia mwa ka ndenge ezalaka mwa kafe na yo mwa ti bamakambo ya bongo antuka soki tosala émission bolimbisanga toliaka te vike eza makambo moko ya mawa sango moko ya pasi yango en tout cas ezalaka bien te tolia ezalaka nango bien te tala kaka eza sango moko ya mawa alors sango ya mawa ezalaka bien ta soki toomela toyoka nini ezoleka kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi bandeko na nga ka ndenge nalobaka eosala pasi pe mawa na motema esalaka pasi liwa esalaka pasi to mata to kita bandeko na nga esalaka kaka pasi makasi wana to lobango esalaka pasi kobungisa mutu ezala yaya ezala leki esalaka nango ka pasi esalaka pasi Aïda leli grande sœur na ye oyo eza grande sœur na ye kande bomoni grande sœur na ye wana alali bongo grande sœur na ye abelaki abando yoka bien te donc kobela famille mobimba esali nyonso oyo ifale basala basomi bakisi bamemi ye na hôpital donc tout mais ka ndenge biso moko toyebi kokufa ezalaka surtout volonté ya nzambe soki nzambe a décidé lelo ke non molimo ya soki nani molimo ya soki Florette soki Janie soki John soki Mathieu ekendo pema to mata to kita il faut kaka molimo ekendo pema ezalaka bongo donc moyen o échapper liwa ezalaka nango te et surtout na communauté na biso yango penza na ki kosala mwa émission na nga lilo
parce que communauté na biso eza communauté oyo soki moto akufi bayaka pona ko pointer bato, surtout na monde neti ya Aïda. Aïda za star, elle est connue de tout le monde, aza na succès na ya makasi. Alors makambo oyo elekaka tomonaki na liwa ya ndeko na biso ya comédien na biso Grâce Luzolo, tango azalaki na matanga liwa na ete akufa na epete ya tango azalaki na matanga ezalaki ya koko na ye. Après koko na ye kukufa, oncle na ye maternel ayaki kukufa. Après oncle, mama kolutu na ye ayepi kukufa. Déjà il y avait tant de choses qui se disaient sur les réseaux sociaux que non, bata la Grâce Luzolo bien, il peut être à la base. Donc makambo bimaki nango ebele na minute oyo pe Aïda, ça sera toujours baka moko, parce que toyebi Aïda aza comédienne na munene, Aïda aza na succès ya makasi. Alors communauté wana bawando talelaka Aïda, donc ye mutu tonde nini bato azalaka bongo yango bandeko na ngai faut kolongolaka culture wana na motema, surtout na makanisi. Chez les Blancs, quand ndenge na pesaka exemple Mindele na lobakango, Mindele soki mutu akufi ba comprenaka na bango ke c'est son temps. D'ailleurs Mindele ba priaka mingi te neti biso. Mindele mingi atako sambela yebi na ete bayebi kaka nzamba existaka, ba mosusu kutu bandimelaka nzambe ke na nzamba existaka na ete, mais na liwa ba comprenaka ke non ezata ya mutu asalaki vie na ye, c'est le moment vraiment mutu akendo pema. Mais na communauté na biso za communauté moko to sambe ya la mingi, nous prions tellement beaucoup, mais façon na biso ya ko raisonnaka, façon na biso ya ko traitaka makambo mosusu elakisaka teke penza. Nous prions, nous sommes des chrétiens, tozaba na nzambe elakisaka te. Pourquoi? Parce que biso déjà na communauté na biso tozalaka soki mutu akufi tokomi ko pointer ba doigt, ye mutu azalaki à la base, ye mutu azalaki à la base, donc yende ezalaka bongo. Yango bomona même dans des familles mwana na bango mobali akufi parce que abalaki bakomi ko akize mwasi ke no ye mutu abomi mobali. Soki mobali pe mwasi na ya kufi, omona pe belle famille na ye komi ko traiter ke yende abomi mwasi, donc ekenda nango ka vice versa. Et puis bomona na matanga wana la personne sera maltraitée pas possible. Mais chez les Blancs ce n'est pas le cas. Mutu oya kufeli omona batu nyonso bazo chérir bo pese makasi. Mais communauté na biso ce n'est pas le cas. Omona batu bazo sondola yo. Peut-être batu oba ozala pembeni ozala ka famille na yo et ozala kaka ba camarade na yo. Mais totali ba belle famille ba sondola kana bango ba okipe yo te ba otala kutu yo te. Wana ba obwakela kayoka ba jeton. Yango salaka pe pasi pe mawa. Na situation oyo ya grande sœur Aïda bandeko nanga ezaliwa. Ezaliwa bandeko nanga mutu nyonso tu azo appeler ya kokufa. To matato kita ta soki ozalaka na obanga kana yo liwa mais yeba ke kaka ke non. Un jour lobi après to lobi Zambie akoki ko benga yo ke non ndeko nanga l'heure est arrivée. Donc ezala teke non baboma kiye e mataki ekitaki te. Eza tan ya nzambe. Ta ya nzambe bakimaka yango te na lobaka nanga chaque jour. Ta ya nzambe o matawo kita bakimaka yango te. Ta ya nzambe soki ngonga isi eleli nango tika ngonga wana elela ondima na yo kaka kokendo pema ezala bongo. Donc ndeko Aïda aidi na minute oyo akene ye kopema. Ake kopema na ye na pete nyonso Nzambe muto permettra ki kenon akendo pema. Donc moyen ko sala pe autrement eza nango te parce que ye moko Nzambe nde a permettra ki. Soki Nzambe a permettre kenon muto akendo kufa muto kokufa na ye. Soki Nzambe a permettre na ye te en tout cas to matato kitape muto kokufa na ye te ezalaka bongo. Na minute oyo na osenga ka ndenge ezalaka na bafani nyonso ya Aïda. Ba nyonso basepelaka na façon oyo Aïda jouaka. En tout cas na osenga na bino ka ndenge to salaka
toyebi ke na moment oyo ba dépense surtout na matanga ezalaka ebele. Et surtout komona Aïda aza star. Donc wana batu nyonso na matanga ba obanda déjà ko tia na mutu ke matanga oyo zala talaka star. Et ozala boye ba dépense omona ta ba famille oyo ezala misika oyo tolobaka ba famille moko misika omona bayaka. Donc moi biloko moi makambo muke foka ko bimisaka. Alors pona ba o ba sepelaka na Aïda, c'est le moment baloba kaka ezalaka na moment ya malheur bongo nde baninga ya malamu bamimonisaka. Donc na ba moment ya bongo eza ba moment oyo bandeko nanga bokoki toutefois kolakisa bolingo na bino envers Aïda. Bolakisi ye penza bolingo soki oza na moi quelque chose olobi ke non moi quelque chose nanga oyo natindela Aïda pour que esunga ye. En tout cas ekozala bien ekosunga pe ye mingi makasi. Moi muke na yo otieli ye en tout cas ekosunga ye mingi et encore mingi makasi. Soki pe omoni ke non moi muke nanga ekosunga te ka ndenge zelaka. En tout cas okoki toutefois ko benga ye obengi ye opase ba condoléances na yo na système moko ya bien osololi na ye ka ndenge ezalaka. Mosusu soki omoni ke wana nyonso to ekosimba te moi prière na yo parce que kane na lobaka c'est vrai biso tokoki koya awa na ba mo nyonso to beta Aïda mes condoléances Aïda nzamba pesa o makasi Aïda boye mais mutu o na lobaka nanga chaque jour a consolaka ya solo ezalaka kaka nzambe na biso nde a consolaka na kitoko nyonso. Alors na moment ya bongo okoki toutefois kokota na ba prière osambela pona Aïda koyebisaka nzambe pesa famille nyonso mobimba ya Kapilas pesa bango makasi surtout ya ko surmonter étape oyo eza étape moko eza dur eza étape moko eza ya makasi eza étape moko ezolelisa pas possible. Eza étape moko ya makasi penza ebele ya bato tokokaka yango te mais avec l'aide du Saint-Esprit avec l'appui du Seigneur surtout yango epesaka biso mwa makasi ya ko surmonter étape oyo. Donc moi ba prière na bino bandeko nanga ekosunga pe mingi Aïda na minute ya bongo mosusu soki bobengi Aïda eki azoyamba te bandeko nanga to comprenaka. Parce que ezana bato mosusu bazalaka omona bongo soki abengi ye kutu na obenga depuis na bando benga ye azoyambaka ngate a répondre ngate na ba téléphone na éviter soki eza nini mosusu ba stress ezalaka ebele omoni mutu peut-être force ya koloba ekozala nango te mutu aze sentir que akokoka na ye koloba te yango omona bato mosusu na matanga bongo ba répondraka kutu atate bayambaka ba appel te. Batu mosusu pe omona peut-être aza mwa busy talaka Aïda aza star aza penza star sikoyo bato akobenga baza na bango kilikili ebele ya bato babengaka omona kote oyo mutu abengi kote kuna mutu abengi kote kuna mutu abengi kote kuna mutu abengi ezalaka mwa bongo donc mwa busy bato mosusu ba visiteur bazoya il faut ayamba bango ayambi moto kotoyo ayambi mosusu kotoyo mosusu ezala mwa bongo donc to comprenaka vraiment. Nos sincères condoléances surtout à la famille Kapilas wana ba condoléances na biso na famille biologique ya ndeko na biso Aïda ba sincères condoléances na biso na yemoko Aïda toyebi ke grande sœur aza jumelle na yo oyo olingaki mingi olingaki vraiment ko passer na ye ba moment ya kitoko mingi makasi. Alors prière na biso ezaka que non Nzambe ya lola apesaka yo makasi, Nzambe ya lola azalaka toujours na yo, Nzambe ya lola akonsolaka yo, Nzambe ya lola azalaka toujours et encore pembeni na yo. Moment oyo eza moment moko difficile makasi, eza moment moko eolelisa mingi, eza moment moko bandeko na ngai eosala pasi pe mawa.
biso prière na biso ezaka keno nzambe alola apesa yo surtout makasi, apesa famille mobimba surtout makasi ya surmonter étape oyo. Nzambe alola azala toujours na famille na yo, Nzambe na lola a continuer toujours ko protéger kabino pe ko épargner kabino. Molimo ya grande sœur na yo ekendo pe manango na kimia nyonso pe na pete nyonso na système kaka ya bien. Toyebi ke ezata na ye, ezangonga na ye, ake na ye kopema biso tozaba na Nzambe, donc mwana Nzambe toyebaka déjà ke non soki mwana Nzambe akei ake na ye kopema libela ezalaka bongo ya mabe ezalaka nde bapagano. Oyebi ke mopagano soki akufu oyeba te ake kopema to azotambola kana na mokili, azotelengana kana mokili. Me mosala Nzambe mutu oyo abando tambola na obanga Nzambe toyebaka déjà ke non soki akufi ake na ye na kopema na pete nyonso mingi makasi. Cher Buchu, cher abonné, cher connaissance ya muke kaka nalingaki na partager na bino avant na suki sa peza émission na biso kandenge ezalaka na olingana na pesa bambote na pesi bambote na ye moko Linda Bukulu, na peti bambote na nga na ye moko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal, na pesi bambote na nga na ye moko Louise Niclette depuis quelque part, bambote na nga surtout na ye moko Julia Mananga depuis Angola, bambote na nga na ye moko Pasika Longi depuis Lubumbashi, Muswahili moko ya tongo makasi, bambote na nga na batu nyonso to balandaka Etoiline ba o nyonso basepelaka surtout na Etoiline wana na moni pe Hortensia. Na pesi yo bambote na système moko ya kitoko ya encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga bobosana te kotia ba j'aime, bobosana te kosala pe partage ya vidéo na biso et kosala biso kitoko o wapi. Bye bye la famille et à la prochaine.